Bonjour, bonjour, Nabala News Soirée Télévision. Bonjour, Nabande Konyoso, et c'est Kabozo, Mimbote Nabino, Bande Konanga, j'espère que vous allez bien, Zambazo Batlabino. Tous à Koloba de Kamboya, Ans Luzolo, Namama Top, Oyo, Eye Kopelisa Moto, na comédie Nabiso, Toa Maboke Nabiso Moto, et Peli entre Ans Luzolo, na Mama Top. Nini Ezali Koleka, Bande Konanga, to meki kofanda, kotala, ko étudier Nini, Oyo, Ans Luzolo, alobi po e déranger Mama Top, parce que tomoni Mama Top aye ya kosilika pe alobi ebele Ans a manqué ete aza mama na ete aza moninga na ete ame ya korespecte ye. Tokoti na cadre ya kocherche ba information po tome ya komemela bino nini oyo eleki exactement nini oyo esali ke Mama Top asilika. Bandeko na ngai na minute moke boyoka nano réaction ya Mama Top ou be boyoka nano blague oyo ndeko na biso Ans asalaki na kombo ya Mama Top oyo pesi Mama Top kanda pe Mama Top ameka ko répondre to ko réagir façon oyo Ans alobi. Bandeko tomonaka Ans Luzolo alobaka na ye asimbi Gabriel asimbi boye na boye me toyebaka te bolanda nano na nsima tozonga toyeba eza mabe tomala bolanda. Mama Top ata afini si na pas ma bonne. Mama Top. Mama Top atambola na te. Bwana akoli mo atambola sana. Ndio mo bengi mama atambola ese kwa na asma. Ayaka ka moni apazuni na ndi mama kina hapa. Nga tongwa lelo na yepo na Ans Luzolo. Ans. Bonjour d'abord famille. Pardon hein. Kosaka na ngati nga muninga note manke mama na yo soko za impoli wa maletiki ngati na yo na magali no wana so magali na yebi yeti Ans yekola oto sabato yo lokolo komi papa paradis loko za na paradis bisika nzamba zalaka yango fo manke bato baza na se yo za na likolo bato ba na se fe gaf na kombo na nga lapanga po mutu meme wa mema na poto ozala ingrat envers ye lapanga Ans lapanga na monoko na eka pona kebisa yo ke lapangai lapa penzanga so lapinga te to keno mabe makasi. Merci beaucoup. Alors bandeko na bolandi Mama Top liboso ezalaki ndeko na biso Ans Luzolo na bakali bazali kosala imo na bango. Alors toyebi te imo oyo epelisi moto makasi bandeko na ngai ndeko na biso oyo babengi bakali atuni soki Mama Poto ezaki liboso Ans Luzolo alobi bina file aza koya na Mama Poto Mama Top na poto. Alo mbamoko bakali aseki alobi Mama Top avajaka te ata félicite ya kenda te. Bon toyebi te eske ezaki humour ou bezaki nini par rapport ya ndenge tomona sila auti États-Unis ba France tomona exi pechanga na France tomona ba artiste ba voyage eske yango epelisi moto bandeko na ngai. Alors Mama Top yebaki te ba blague eto humour oyo ndeko na biso Ans aza kosala. Mama Top aye apeli moto ya kosakana te. Alors ba secret mosusu toye koyoka il paraît-il eza lokola komona Mama Top azali na ba collaboration malamu te avajaka te parce que azora visa te. Alors na ndenge ndeko na biso Ans Luzolo alobi kete ngai na salaki yango lokola imo ne totumula ba exil ndenge totumbolaka ba sila bisalo tutuna ba Gabriel ekendaki na ndenge wana ke totumbolanaka parce que tozali ba master. Mais Mama Top atali apaiser na niveau na ye eske Ans akozala ba blague ya ndenge wana. Alors naza kotuna bato oyo batalaka ba théâtre congolais maboke na biso tala niveau makambo ezokende parce que Mama Top asepeli na attitude to façon oyo ndeko Ans Luzolo amemeli ya koloba ye bina file nde akomema ye wapi na poto par rapport ya ba oyo fali amemi par rapport na ba oyo mususu bakendaki. Mais pour vous informer encore pour toute cette information tomonaki mama ni mama amemaka bango na Dubaï. Avajaka Dubaï a déplacaka na ye bon invité par rapport à quoi oyo Ans akendaki ko jouer rôle wana. Alors bandeko tozo pesa bino information awa etamboli makasi na polémique oyo ti akomona Ans Luzolo a se gêner
amoni ke oyo ekomi na niveau mosusu. Bandeko anse asali nini? Anse asali nini? Oyo po ameya ko justifier ba makambo oyo na ye. Parce que na poto bakutani X peshanga, bakutani 2 minutes, bakutani ebele oyo bakomi na poto. Est-ce que bango baza na paradis ou bien ezali juste batu bakota na actualité ba meya koyeba comment bako s'en sortir. Tomonaki pe bobo pe epeza kuna batu ebele bakomi kofanda na poto. Baozwa pe ba visa baozonga. Bandeko na ngai likambo oyo koso matop te koso matop te. Mama to pesa mutu pe mukolo. Est-ce que ko arranger ye ans aloba na ba blague nengona? E pelisi moto na internet mabe, pelisi moto na Kinshasa na poto ti na niveau ans luzolo abimi lisusu. Boyo kanano ans luzolo. Est-ce que boko pese raison to tort po azwa kitana ye na bakali. Bakali azali comédien te. Mais azu temps ya kosona bakali. Mais boyo kanano ans simatozonga. Bonjour famille. Bon, là ça des maman to passer avec beaucoup d'ironie. Déjà de 1, na moni vidéo na moni batu bozo s'agiter, je réponds jamais na ba pic toni na tabaye na répondre na te. Oh ils en c'est parce que c'est entre nous. Sœur na ngesi kaza. Non bien ou tout sœur parce que maman na parce que ta la robotanga. Place Azali a ébi très bien respect on a zanango pour na épé na continuer. Tant on a moneka vidéo na elo aliboso na sala ki na tindele message na bi soko zuba blague nanga na premier degré limbi sanga tant que moi na nzambe. Na ebisa ki bon. Donc il veut dire que y a yebi place ça entre nous les comédiens tout blague ka bato ba yebi na art age à la raté. Preuve en étant to kutana na ba tournage to change na resika moko moi sina mobali mama mwana. Tozola tanene sika moko on fait des blagues comme ça. Muto oye bisanga so bando ta ba vidéo depuis to bando sana ba bakali nani to tumboli lokola si lazali. Azate. Nani to tumboli lokola Gabriel azate. To tumbola na biso nyonso ba papa masumu ba papa ko ba to sala na ba blague. Moi il y a même des comédiens ba komela na ce qui fort na mona bo tumbela parce que c'est des blagues, on blague entre nous. So kezaki kenazaki ko blaguer na ete na ngena sala muti. Lokola non na blaga na ngana président Lombete pour ani natangi kombo na ete. Je na ocha ba kombo ya bato yo to sara ba blague. Donc c'est notre collègue, c'est notre sœur to mesana to sara ba blague. Ngana za mutali boso te ngana tara ba gag mususu bazo finga mutu tala kuna munene lokola nani. Est-ce que déjà répondant mutu wana ça c'est l'acharnement qu'on appelle. Oui comme acharnement neti yebu to rosa blora bongo te moi reconnaissance à mon quai. Na bika bongo pour ne pas aller très loin. Na ya te pona na s'excuser na ra pona bisa batu des fois batu bazar so ba moni dikamo sur les réseaux sociaux les gens ils viennent pour s'agiter tout ça bolo ba marambo ebite mona cheka même linette ndé ya chaki yango za tom fort donc voilà donc batu s'agiter na bangote nous c'est la famille on est habitué to se kaka to blagaka to sana na ba blague moko to mona maman mukolo kutana maman ndita bo benge bébé tala ba blague musu ba blague les kaka entre nous je pense ba to théâtre et belé pe ba bengi nga po bango le keli bango comment on est habitué to ça ba blague so mutako sika na ba blague na nga ba humour na nga so bo benga ngo ya mauvais goût eza si la na Gabriel parce que si la tutumbo la raé tout le temps eza kutunga te des fois ba kala ça la pique mais nga na ça la pique na Gabriel mais elle n'a jamais pris ça la première non na mona bébé va une émission mon bruteur parce que tobo sana to robenga ngapi na ndenge na mona téléphone atale loko bona sepelte mais ko yaka na ngoti na banini boy c'est mauvais ezaki to roté bon tous ensemble mida bozwa matière bozwa to mesane za ba blague na biso to sala na ekosi la pété. J'espère on a bolandi ans luzolo ndenge ao silikoloba ezali ba blague oyo asalaka juste ko animer ba émission ndenge a tumbulaka ba collègue na ye. Alors nayebi te ndenge nini oyo ezo se passe na esika bazali na ndeko na ye bakali. Alors likambo oyo bandeko na ngai esali moto na internet. Biso motuna ezali juste pona Ans Luzolo. Alors Ans Luzolo
na kati ya mboka azali toyokaki Anse Lozolo na 2 minutes bayokana te bazwaki batana bango o Anse Lozolo na 2 minutes igo 2 minutes bayokana te o Anse Lozolo na la duchesse bayokana te makambo ezaki mbilinga bandeko na ngai na kati ya comédie na biso eza makambo oyo se passé toza ko ignorer oui babes ezali bien oui comédie eza bien mais respect il fallait ezala Anse afandaka na poto 2 minutes dans la poto ndeko na biso oyo babengi Mike la duchesse pe za na poto tomoni extrait ke obia to kuna tomoni ba muso za kuna ebele kale za na poto dochi kapanga za na poto baza ebele o bafanda na poto mais différence c'est parce que comédie na biso eza na Congo ba collaboration eza na Congo alors Mama Top amoni lokola ko seka olobi na age ya Matope ayi kokende poto te po abwaka ngunda peut-être yango wana selon analyse Mama Tope alobi parce que Bakali alobi ye kutu avajaka te ata félicite akenda te amende kona ye pona kolokota ye pona kozongisa non akenda déjà Dubaï akenda Dubaï na mama ni mama et mama Olive Lembe mama na Dubaï alors surtout oyo déranger Mama poto awe osana poto nini po AGP esi epusani aya abwaka ngunda e baseki botomoni Mama Top bande koba oyo baza na chance parce que eza ko dépendre na ba âge pe na makambo ezokende mama wana ajouaka rôle na ye toujours ya ba mama moboti alo Anse azali en jeune azo malgré âge pe opusana asa kosala vie na ye libanda est-ce que compréhension eza wana te soki mama na biso Tope amonaki mabe azali numéro ya Anse ayi kobenga ye na mopanzi pe alobeli ye Anse le amoni video ya Mama Top mbala mo akomile mes excuses mama soki nasalaki mabe soki ozwaki ba blague nanga mabe wana eza maturité mais moto eza kopela pourquoi parce que matière ekoti na internet matière ekoti moto na moto amer kosa analyse na ye est-ce que ndenge bato oza na Congo na bao baza na poto baza na bokabwani ou bien baza bokeseni c'est ça le problème et loko eza très important eza misala to sala art ekeliboso mais ba futilité oyo ekende nango na izo esikate parce que tout le monde président elombe za na Congo mais asala ba blague ya kitoko tout le monde bato ebele baza na Congo malgré tout le monde pe papa biso masumu de blende a matipoto mais na bokoko na biso nde misala esalamaka bandeko exemple moko na opesa awa fali afanda na Congo mais aki kobeta basala mine ba yo arena c'est pas dire so moto na poto nde ayi ko simba clé ya lola non eza juste musala oyo ko sala po ko matisa likolo to vidi oza na poto za na Congo oza moto ko bunda osala na vi na yo nde osala mais Mama Top na ndenge azola ki yango ba blague wana ya ko ba ko ba nguna ndenge AGC pusani oui aza na raison mais il fallait pas asala yango na vidéo mais il fallait asala yango na privé qui na sepeli na blague wana te ko continuer yango susté ya ko lekisa kombo nanga na ba blague na ube tanga yango na façon amalamu wana engeza la bien bande ko ngai na zwaki temps ya ko réfléchir par rapport ya ba vidéo oyo na yoki simino audio ya bandeli ya dossier yango Anse na Bakali baza kosala ba oyo ya bango ba émission ba analyse ba bilo wasala kana juste pour attirer attention ya bato parce que jamais ako fana na poto sans koluka eloko moko oyo eko kozongisa bato na ye ba abonné na ye to ba fan na ye bazwa toujours bata ya koseka yango oyo asalaki blague wana à s'exprimer pe asengi bolimisi alobi eza ba blague pe ekosila te parce que Gabriel a tenté à se défendre et si la paix c'est si là bisalo abakok azu pe temps à se défendre mais eza juste na monde na bango ndenge bazalaka alobi pe l'air to changer kabilamba bozalaka te abonnez-vous massivement à la chaîne Abisora TV. Depuis l'école primaire, on nous apprend qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet français. C'est de cette même façon que Jésus-Christ de Nazareth a 26 caractéristiques. Par la lettre A, il est l'alpha. La lettre B, il est le bon berger. La lettre C, il est Christ. La lettre D, il est Dieu. E, il est Emmanuel. F, il est formidable. G, il est glorieux. H, il est honorable. I, il est infiniment grand. J, il est Jésus. K, il est le Kairos. N, il est le lion de la tribu de Juda. M, il est majesté.
N, il est le premier-né d'entre les morts. O, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. P, il est le pain de vie. Q, il a fait 40 jours dans le désert. R, il est le roi des rois. S, il est le seigneur des seigneurs. La lettre T, si Satan est puissant, Jésus est tout puissant. La lettre U, il est l'unique. La lettre V, il est victorieux. La lettre W, les anglophones disent de lui, it is a winner. La lettre X, il est xénophile. La lettre Y, il est Yahweh. La lettre Z, Jésus est la seule personne qui a pu entrer dans la maison des archers. Je ne sais pas par quelle situation tu passes, mais quelle que soit la situation par laquelle tu es en train de passer, Jésus sera l'alpha et l'oméga de ta vie. Que Dieu te bénisse. Shalom.